Salut, bonjour à tous. Beauté na balandinyo son ou balandra Irsil Beauté la TV. Bonjour, bonsoir, wana et dépendra kaka na air oyo bo landaka émission na biso. Yaminene e komeli mama na biso Kalunga ya Kalu mama Kalunga biso nyonso toyebi mama Kalunga. Mama Kalunga eza bana mike o babota milelo bayebi ya Kalu. Mutu moko loba teke o ayebi Kalunga te. Mutu nyonso ayebi ya Kalu. Alors eloko nini oyo ekomeli mama Kalunga? Peuple congolais. Peuple congolais ana motema ya mabe makasi bokoki ko imaginer te bandeko nanga. Parfois tomi tunaka pourquoi Congolais lingaka ye a avancé? Pourquoi? Tomi tunaka question wana. Pourquoi Congolais lingaka ka ye a kende liboso baninga musuba zonga sima? Tomi tunaka. Congolais ana motema mabe ya Congolais ekota na kindoki bandeko. Problème nini oyo ezokomela mama Kalunga, problème nini oyo ekomeli mama Kalunga, lelo tokoyeba yango awa na Irsil Beauté la TV. Bande onanga so ezambala no ya liboso otombe na chaîne na biso kande toyebisaka bino soki vraiment ezambala liboso ndeko nanga zwata ya kolanda biso, zwata ya kolanda bimission nyonso oyo koleka awa na Irsil Beauté la TV. Alors soki ezambala liboso o trouver chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sa malamu mingi. Kolala kolamuka mikolo ezo kende, kolala kolamuka ba année ezo kende, kolala kolamuka ba jour ezo kende. Bande onanga tika nzamba batela biso tozo koma na fin de l'année car ndenge zalaka tika nzamba batela biso abomba biso lo sambo toujours lo sambo liboso tomitia pena biso na sima lo sambo liboso nzambe abomba biso tokota 2024 na kimia na mayele pe na bokasi nyonso. Likambu oyo ona elibino a propos ya mama Kalunga eza likambu moko ya pasi la famille. Toyaka kokabola na bino basango, toyaka koyebisa bino ba news, toyaka koyebisa bino likambu nini oyo ezoleka na communauté na biso et surtout mingi na ngambu ya ba comédien na biso. Soki likambu ezoleka en tout cas toyaka mingi ko informa ka bino ba fan o bolinga ka mama Kalunga, ba fan na biso ya Irsil Beauté la TV, ba e oyo bolinga ka Irsil Beauté la TV. Tant tozo ba balinga Irsil Beauté la TV, tozo mona directement mama na biso Linda bukulu ya balinda tant tozolo babaye balingaka Irsil Beauté la TV tozo mona directement princesse Allegria tant tozolo babaye balingaka Irsil Beauté la TV tozo mona directement Linda Makanda tozo mona directement bino bayangai baye o balingaka Irsil Beauté la TV tika ete nzamba lola apambola bino nzamba lola amima bino musika batu nyonso o bazwaka ta ya kotala biso batu nyonso o ba disposaka ta na bango pona kotala Irsil Beauté la TV bandeko nanga nzamba batela bino nzamba bomba bino bozanga ka mbongo ya megate en tout cas bozanga kate po bolandaka Irsil Beauté la TV. Tango bolandaka biso, tango bo commentaka, tango bo partageaka, ezalaka lika moko ya bien en tout cas, esalaka biso toujours kitoko makasi yango toyebisaka bino ba émission ya boye o tozolobela mingi ba star na biso o tozotalisa bino mingi likambu nini o ezokomelaka ba star na biso esenga kaka to partager yango bandeko nanga soki o partager émission oyo ekosa malamu mingi nzamba lola akopambula yo ko partager yango eza nango gratuit esengi nango te ofuta soki combien non ezaka ka mega oyo zotala nde yango to sengi na yo o partager émission oyo ekozala malamu mingi. Bisous na Isabella Sala Bembele. Isabella Sala Bembele. Mwana mama na biso ba bisous esika ozali Sarah Kuti bambote na yo nzamba lola a bomba bino. Eloko nini oyo Irsil Beauté la TV aye vraiment liboso na bino oyo Irsil Beauté la TV a teli bino vraiment ya Kalu mama Kalunga.
na ebisi bino bandeko na nga ndoki ya congolais ezaka congolais. Mboka na biso soki ezo ko avancer te ezaka po ba congolais ba mitema mabe. Congolais a motema mabe numéro 1 ya mboka na biso bandeko. Mama Kalunga a mutu moko oto yebi biso nyonso. Mama Kalunga a banda théâtre kala banda ku théâtre na litama ote. Mama Kalunga banda théâtre na ba jolibilité ote. Bandeko tong bozwaka pena ozwi photo ya kala, ozwi video ya kala, o compare yango na ya lelo bo santandeni. Bomona elevation ya Nzambe, bomona grandeur ya Nzambe, ata yo moko oyo olandanga ndeko nanga zwaka ba video no ya kala ba 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans passés, ba voir même ba 10 ans passés. Ozwi ba photo no to ba video no ya kala, o compare yango siko na ya lelo ndeko omona nini? Omona volonté Nzambe do pona omona ke monde eza ko évoluer pona oyeba ke Nzambe osala na vie na il faut ba nomona ba changement soko mona changement te yeba ke Nzambe pesio mukongo Nzambe obeto mama na kara. Alors pour mona pensa ke te Nzambe osala na vie na nga eza po mona changement na vie na yo soki omona changement na vie na yo nde place okoloba ke te Nzambe vraiment aza po na nga osala na vie na nga. Bande onanga makalunga oto toyebi ndenga banda ba théâtre na pasi toyebi ndenga banda ko bunda bunda abunda na vie ala na mobali ne o banda bomwana ba célébrer libala na bango lo ba vanda kimia to mona ba photo e circuler na internet pour na décor ilunga décor banda na mwasine depuis tande lelo ba komi lelo ba balana ale mutu moko yeba na ita ko déranger foya bataye besika babanda te. Mama Kalunga banda na mobali ne kala, mama Kalunga vana mobali ne kala ti lelo babota bana ti lelo bakoma o bazali. Peut-être so pas aka mwasi mabe, peut-être linga pa tika mobali na ina ba temps difficile, mais azala ki pena o baloba na moma pire aza na moma ya ba rose aza na moma o moma dire aza ma Kalunga aza na mobali ne na ba moma nyonso. Omona vie soko opportunité pesa million de kunanga boye ba ko négliger opportunité te. Opportunité soki pesa melio saisir opportunité après o ekoya e ya sima. Ma Kalunga bomona vie na nyonso ezala témoignage. Vie na etia koma boye eza témoignage mais bato bayebi mama Kalunga te. Ba olukele ba problème. Bandeko nanga to mona to ke na élection na 2023, ba élection e salima na mboka na biso. Alors mama Kalunga atali a mwana mboka. Mama Kalunga atali aza 100% mwana mboka okapaya de père et de mère. Alobite na tika la simate tika na postulé. Mama Kalunga a postulé na députation. Mais le loko postulé Mama Kalunga e botelier problème grave beaucoup imaginé te. Peuple congolais toi mité mama B. Toi mité mama B. Batu nyonso ba oluka ba voter bango. Batu nyonso ba postuler. Batu nyonso ba sali ba propagande. Batu nyonso ba sengi ba voter bango. Mais tant que mama Kalunga sengi ba voter et komi problème. Wana bino ba congolais comme congolais zakamote mama be akomi kotala ah mama Kalunga a comédienne. Mama Kalunga ana na shekoko kaka ye moko susu akoma susu député batu musu bakeme musika ba o commenter ba fota mama Kalunga o azaka na comportement mabe o mama Kalunga bizalineza la kabiente koma ko postuler abando katela batu mangala bandeko nanga koma bokoza na makanisi pe motema mabe ya boy. Est-ce que ba rôle o ba pesa mama Kalunga jouer yango nda zakananda kunae azakananda kunae bongo te mama Kalunga nanda kuna zala bongo te elingolo bateke comme mama Kalunga joua ka ba place mobo ya kokatela batu mangala comme joua ka munoko comme joua ka motema mabe mama Kalunga ko yoko postuler te ba kopesa ka batu chance tango opportunité monani ceux qui se sentir na motema na yo Nzamba tie kati na o voter ya kalu o voter mais ceux qui peut se sentir na okete
wana ona posa ko vote te nzamba tie yo o vote te esili ovandi kimia. Chacun fait sa vie. Ba forçaka mutu eloko te. Est-ce que Mama Kalunga ye moko tango sa ba propagande na ye a forcé biso to vote ye? A forcé to vote ye te. Mama Kalunga forcé te to vote ye. A forcé te. Parfois que tu bozwara ba polo, bozwara ba chapeau ya bato ku boyebi te. Parfois bokenda ba propagande ya bato boyebi te bokende botambola. Pona ka ba futa bino 5 000 francs, pona ka ba futa bino 2 000 francs, oko tamboli partout. Ozongi nanda ku makolo elembi pona ka ba polo. Mais Mama Kalunga a muto to yebi. Ce qui motema no etindi yo o voter, ou ko voter Mama Kalunga sans problème. Mais ce qui motema no etindi yo voter te inutile ya koya koloba. Inutile ya osala ba video na ba TikTok. Inutile ya ko commenter ko finga bande kunanga. Eya malamu te. Mama Kalunga soki yo olinga ete eya na bato balinga ye. Soki yo oko décider o voter Mama Kalunga te. Ana bato o ba o voter ye. Bandeko omoli kambu soki si ekomama ekomama tala nzamba pambola bato nzamba la nzamba miracle okolo ba yango muto bato ba vote te ndeni aleki oyeba te miracle sala mindenge ni miracle za domaine nzambe lelo Mama Kalunga a postulé bate bele ba eko critiquer ye bate bele ba oloba o esengele ba luba te po Mama Kalunga postulé. Toi na théâtre to mona da Costa postulé, to mona Mama Kalunga postulé, to mona ba comédien na biso nde ba postulé. Alors ceux qui chance sourire na kana bango, ceux qui chance sourire na ka ba comédien eza mabete, eza likamba malamu. Pona ngana omona ngo likamba malamu, chacun fait sa vie. Mokili tourna tout bande nganda ebisa bino toujours au monde a vie. Soko sepe na lipambolo ya muninga nzamba opambolo mbangu. Mais soko sepe na lipambolo ya muninga te nzamba opambolo te. E ana bate bele ba opambwa mate po mitema na bango ya makasi. Po mitema na bango ya bien te. Po ba sepela na lipambolo ya baninga te. Na viso kwa na bizelo sepe na lipambolo ya muninga. Ndeko nanga nzamba opambolo oko imagine te. Nzamba opambolo onzimate omituna bénédiction nyoso kayanga. Pourquoi? Parce que osepe na lipambolo ya muninga. Mais soki yo sepela na lipambolo ya baninga te, comment yo muto osepela na lipambolo ya baninga te mozela nzamba pambolo esimba te. Bapekisaki batu ko postule te. Mama Kalunga amoni na ye na kota nanga mutu na députation amoni ane capable. Ane capable akotisi mutu na maramba mboka. Ndeko soki yo ozala makasi ya kozwa charge ya mboka te, tikela bato ba monike bana posa ko mema charge ya mboka, tikela bango, soko ko vote na ote vanda kimia kanga munoko na yo. Soko ko vote na ote tikala kune pa na bino, vanda kimia. Okoya ko bando finga pona décourager bato bali ba vote. Okoya ko finga pona décourager bato balingi ba vote. E salonini so fingi Mama Kalunga. Mangala na ye suka na théâtre. Mangala na ye a scène. Akota na théâtre bongo. Abimela ka bongo kana mangala na katela batu yango abimela. Kana mangala na ye wana yango nde pesa makambu. Ndeko na parfois yo oyo komante buzoba ovanda pa bino tongo ti pourquoi. Osala elote. Souvent bato bayaka o komante o ba finga bato. Balaka bato basala eloko te. Avanda na ye ayebi te lipe ute la wapi sukali ute. Do ya ayebi charge te. Ayebi oluka te na vie. Ale soka moni mutabani mama ko finga. Cherchons l'argent bandeko nanga. Mbongo ya la kitoko so yebo lukango. So peno lukango pena mutoki na o ezalaka bien au liango avec facilité.
botika makalunga e ata na ye topesa na lobango likambo na loba chaque fois na bémission na salara topesa bastar na biso valeur ko to critika bastar na biso mingi ezala lokumu te ndeti kotala makalunga a star munene na RDC a star munene a contribué mingi na makambo art na RDC. Sko makalunga ndabwe aza mutu mofo mérité ba respect. Ya kalu enjulukable a mutu akala. A mutu te a mérité benjir o bofinga e. Ka po le loi postulé. Tope sa chance. Tope sa chance. Soka leki to kumisi nzambe. Soki pa leki te a essayer encore. Eza problème te. Soka leki te ako essayer encore. Eza problème te. Mais po nani to ziongo likamba pasi. Po nani makalunga postile le sali bate bele mitema mabe. Po nani le bimisi batu bele babimina mitema mabe ya ofinga. Pourquoi bolaksa identité na bino et ça la bien te. Tope sa chance bandeko. Eza pona honneur ya mboka na biso. Ceux qui ba travailler pona mboka eza mabete. Alors tope sa chance. Touti ko finga e changer loko monte. Ato banjo finga e longola nini etika nini yaya. Kombo na ye deche zakuna na seni. Ato fingi e longwa te. E longwa te. Soko vote te garder silence vandano kimia. Batu ba vote ba ozala. En tout cas, la famille n'a pas eu sabino likambo oyo. Et pe singa pasi. Et pe singa pasi n'a pas kabola sango. Oh boye ba comment mama kalunga batu bazo critiquer. Comment batu ba finga ye. Comment batu bazo minimiser ye. Car pour à postuler. Pour à postuler pour akatela batu mangala batu ba olo bake esimba te na ye. Yaya. Botika sa musala na soki nzamba lobaki aozwa. Soki nzamba lobaki kalunga wazala parmi ba député mboka na biso bima parmi ba député mboka na biso. Vi auto vivre lelo nzambe si atrasa ngo. Asi atrasa vi na biso ayebi nje nini eleka. Peut-être yo yeba lobi no te mais nzambe de asa trasa ba lobi na biso. Soki aleki c'est que nzambe atrasa kiye. Alors ceux qui parlent qui te toyeba que c'est que nzambe atrasa kiete. Merci mingi na bande konyoso o balandara Irsil Botelo ya TV. Wana vraiment na chité nanga na komi na suka ya émission nanga. Na yoka ki pasi komona bande konde bazo finga mama kalunga. Na yoka ki pasi yango na lobaki na kozanga te koya nango awa na Irsil Botelo ya TV pona opesa bande kona biso ba congolais conseil. Congolais lo komaka ko vivre na mafinga, ko vivre kana makamuko ezanga tina en tout cas eza malamu moko te. Eza vraiment malamu te. Parfois to critique bato o fallait pas to critiquer et ça la kitoko te. Parfois to critique bato o fallait pas to critiquer. Ozo finga mutu moko oye ko regretter sima pourquoi na finga ki. Eza la vraiment kitoko te. Alors merci na bino nyonso bandeko na nga nzamba lola amona bino soki eza mbala liboso otombe na Irsil Botelo ya TV. O s'abonner, o commenter, o liker. O partager et au sala bien. Bande onanga ba partage na binonde et sala rabiso to mata. Ba partage na binonde et sala musala et kende liboso. Alors to partager vidéo, to partager vidéo et au sala malamu mingi. Wana to kutani mbala sima soki nzambe a zongite to kutani na bino mbala ya sima. Bisous. Bye. Te boussa na ba j'aime te la famille. Bisous, bye.